Quartier Sinkine ezalaka te. Awa toza na quartier Makelele na quartier Kasavubu. Toyaki kovisite mpona bino ba chantier oyo bazo betone na ngambo ya Sinkine. Tobandaki na Maduda, après Maduda croisement à Solongo en Kisangani, après tozongi Loango ndenge okoki komona yango. Loango mpe eza betone. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire Bonjour, bonsoir, la communauté 3 hectares Production TV. Bienvenue dans l'émission Nabiso ya mokolo lelo. Bonne année, bonne année, bonne année dans la communauté 3 hectares Production TV Mobimba. Bonne année na yo motu non osabonete mais Olanda Kabiso. Merci na intérêt particulier pour accorder na ba émission Nabiso. Bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Émission Nabiso ya mokolo lelo. Toye ko sala constat na babalabala ya bandal oyo bazo bétonner. En cadre ya qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait. Abali solo, partager lien, bana bandal boza wapi. Tobosani binote, bandal na bino yango oyo. Awa toza mopanzi ya Sinkine. Abali solo. Bokoto, bokoto. Ana tobutaki kotika Kasavubu. Awa tozwi Maduda.
Maduda yango oyo. Maduda pe bétonné. Merci. Bana Bandal, manifestez-vous dans les commentaires. À carte, il y a qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait. Lelo, Toye, pour ça les labino constat, la Bandal, oyo, bazo bétonné, total la béton est commun à niveau nini. Bokota. Boyokaki ke bazo bétonné balabala na Bandal. Biso kaka na système ya Santutoma na ndenge ya Bukavu na Bukavu kukwila. Toye ko pointer du doigt réalité awa. Ovanda na Bandal, ovanda na Maduda, okola na Maduda. Maduda ya ngoyo. Tomoni bétonnage est continué na Maduda. Si côté ya Wenze. Tokozonga ngo sima tokei nanu. Côté ya terrain Allemagne. Okende terrain Allemagne ti nande tokokoma Kisangani, à Solongo Kisangani. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Béton à béton, tout le monde est awa. Bordure déjà construit. Béton. Déjà. Moni caniveau, il faut pas déboucher Kotoyo. À partir il y a awa tobandi goudron, la Kala, ancienne chaussée. Ancienne chaussée en oyo. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire
awa toza na tianga ya likolo alabala tianga yango oyo awa na toza na terrain Allemagne yango oyo. La fois passée abonné na biso moko aboya le quartier Kasavubu ezalaka na commune ya Bandal te. Lelo preuve yango oyo awa toza liboso ya bureau ya quartier Kasavubu yango wana awa na terrain Allemagne. Bureau ya quartier Kasavubu yango wana kabali solo partager lien pesa sango na moninga 3 hectares production TV. Lelo toye kosalela bino constat tomoni awa terrain Allemagne clôturé na batole encadré na batole balingi bamodernize yango ndenge okomona maquette yango oyo ya modernisation ya terrain Allemagne. Ambassade de France yango elingi moderniser terrain Allemagne. Toujours avancé bokoto vous s'abonner, vous partager, vous liker. 3 hectares production TV et l'autre kotambola na Bandal kaka ndenge na yebisaki bino la fois passée. Quartier Sinkine ezalaka te awa toza na quartier Makelele na quartier Kasavubu na gauche na biso quartier Makelele na droite na biso quartier Kasavubu. Bokoto bonne année meilleur vœu 2026 yango oyo mosala ezo continuer na 3 hectares production TV kaka ndenge tomesana kolakisa bino Kinshasa na bino botika kala Kinshasa yango oyo Institut de la métier yango oyo awa EP1 Makelele yango oyo na droite na biso awa na Asolongo. Komi Asolongo botika kala oyebi susu ndenge ekoma te Asolongo yango oyo. Manifestez-vous dans les commentaires. lisume koma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise masula kobangolaka motema ye bana Bandal boza wapi bokota Bandal botika kala oyebi susu ndenge Bandal ekoma te
Solongo yango oyo tozokende vers Kisangani. Toza na église locale ya Bandalungwa Sepak Bandal protestant yango oyo à droite na biso. Bokoto, vous s'abonner, vous partager. Merci la communauté, 3 Hectares Production TV, Mobimba, bonne année, meilleurs vœux. Ici, Bozolanda. Émission na biso mokolo lelo. 3 Hectares Production TV, lelo na Bandal. Merci na papa Freddy Kalidia. En Allemagne, bonjour papa. Bonne année. Bonne année na papa Paul Mafuta depuis Hollande. Bonne année na papa Gervais Luboya depuis le Royaume-Uni. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Un croisement à Solongo. À Solongo Kisangani. Il y a beaucoup de monde. Béton. Déjà bâti. Et on va continuer. Le béton. Kisangani yango. Ok, tout droit, ok, TGB. Ok, diplomate. Il y a beaucoup de monde. Dans un croisement à Solongo. À Solongo Kisangani. Ok, 3 ok, Pont Tambwe. Ancien Pont Tambwe. Les retours à la parole nous est tous demandés. Ceux qui, ok, tout droit. Ok, Kintambo magasin. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Comment déjà chaussé à Kalabassi, à Longoliango. Ainsi va stabiliser ma belle awa. Petit cali, béton et landa. La direction de Okende maternité à Kintambo, hôpital à Kintambo. Bokoto. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Meilleur feu, Emile Moini à Manchester. Meilleur feu, Joachim Yelenge depuis États-Unis. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Pendant qu'on a vu sur moto, bazo dévié à partir à Awa. Pour bakende kobima Kisangani. Après, va continuer. Et puis va Kisangani, bazo le nde Awa. Pont ya Makelele yango oyo. Aza na pont ya Makelele. Makelele botika kala yango oyo. Bandal na ezokabula Bandal na Kintambo. Makelele yango ano. Okatisi oke Kintambo. Merci. Tozongi pour continuer constant na biso. Awa na Bandal. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi.
ekobangolaka motema ye Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui est fait? Awa tozana à Solongo, croisement à Solongo qui sangani misala ezosalema la modernisation ya chaussée, ya bétonnage awa na Bandal. Tiens beaucoup komona ngo Kabali solo. Prochainement, tokozonga oya kolakisa bino avancement ya misala ngo na karo ya qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui y est fait. Manifestez-vous dans les commentaires Kisangani yango yo. Tomoni Kisangani babakisi bandu moko apo bandu moko béton pour te faciliter. Ba véhicule etambola malamu. Awa na pharmacie Mokonzi. Arrêt pharmacie. Les eaux avancées. Avenue Kisangani, béton à béton. Béton et banda kinde avenue Kisangani après. Et kobanda kokota na babalabala mosusu secondaire. Et toujours déplorer kaka entretien ya babalabala. C'est-à-dire balayage ya babalabala et donc ça les maté. Moyen après la balabala et mon exact. Après qui sangani yango yo kisangani botika kala. Oui, monsieur Sundenge est commenté. Bana Bandal Bozawa, puis manifestez-vous dans les commentaires. Kabali Solo. Partagez le lien. Bandal Nabino Yangoyo. Bandal Botika Kala. Ovanda na Bandal, okola na Bandal, ofutela na Bandal, Bandala yango. Tala na balabala Changa. Changa, Botika Kala. Quartier Makelele.
tianga yango oyo kaba lisolo partager lien pesa sango na moninga namoni lupango na biso namoni balabala na biso na 3 Zexia Production TV. Bana changa boza wapi sirike na bino balabala changa yango oyo manifestez-vous dans les commentaires kabali solo pesa sango na moninga namoni lisusu changa na biso la chaîne 3 Zexia Production TV. Soki ozongi na gauche na biso ozongi a Solongo ozongi na a Solongo te ozo continuer na changa bana Sinkin bana Bandal 3 Zexia Production TV. Toye kosala bino constat quelques avenues bétonnées na Sinkin, quartier Makelele, quartier Kasavubu. Manifestez-vous dans les commentaires Sinkin na bino oyo. Tobandaki avenue Changa na croisement na yango na Kisangani tozo avancer tozo kende vers terrain d'Allemagne kabali solo omoni lupango ofutela omoni lupango na bino. Un commentaire d'encouragement pour la mosala toujours salela bino meilleur vœu kabali solo pesa sango na moninga. Manifestez-vous dans les commentaires. Tozongi awa na direction ya terrain ya Allemagne. Terrain ya Allemagne yango na gauche na biso tozalaki awa quartier Lumumba bureau de yango wana
Le quartier Kassavogo plutôt. Ils ont avancé. Na vlog na biso. Avenue Sundi yango oyo. Avenue Sundi yango oyo. À gauche na biso collège Saint-Michel yango wana. Otanga na Saint-Michel yango wana. Sundi Botika Kala. Sundi ya arrêt Vodacom. Yango oyo. Bokoto. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Bonne année, peu meilleurs vœux. Maman a vu ça joli Ngumbu depuis Paris. D'ailleurs, fait non, papa c'est Babandona depuis Danemark. Avenue Sundi Botika Kala yango oyo. Bokoto, manifestez-vous dans les commentaires, toujours avancez. L'issue me commande en perfectionné. Makambo, toboya kilobi. Et qu'on autorise. Kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi Bana quartier Makelele yango oyo balabala Sundi Avenue Sundi Botika Kala boyebi lisusu ndenge ekoma te Avenue Sundi yango oyo. Manifestez-vous dans les commentaires. 3 Hectares Production TV, Lelo, na Bandal. Kabali solo, partagez le lien. Ceux qui ok tout droit, Robimi, Kisangani, arrêt Vodacom.
Totiki Sundi, tozui 8 décembre, je crois. Olandaka mosala tosalaka osepelaka nango oza na besoin osoutenir biso benga biso komela biso awa toza na EP 6 3 makelele yango oyo biloko kolia balangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso batutu ikoto sanzame kala biso batu asumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi meme tokolata mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye ozwi gauche na biso ozongi wenze tokokoma nanu wenze te tokozonga wenze a partir ya Maduda awa toza na concession ya Armée du Salut oyo ya 8 décembre yango oyo na gauche na biso bana bandal boza wapi bokota s'abonner partager liker Sinkin boutique kala Sinkin yango oyo olandaka biso nano omona epa na bino te na ba émission na biso komela biso benga biso okokende yo pe omona epa na bino awa toza na hotel MP ya Sinkin yango oyo Kabali Solo 3 exact production TV lelo na Sinkin Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait?
Kobanda croisement Sundi 8 décembre. Tinane tobimi Kasavubu. Na 8 décembre eloko esalemi ezate. 8 décembre yangoyo. Aujourd'hui droite na biso okei pont Makelele, okei station ma campagne, okei magasin. Nangamu na biso kuna Sepco ya Bandal. Toza na Chibangu. Manifestez-vous en commentaire, Kabali Solo. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzongana yo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakana yo. Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons. Avenue Sumbi Yangoyo. Tozalaki na Sundi le 8 décembre. Awa tokomi Sumbi. Sumbi Yangoyo ya Église Armée du Salut. Bokoto Bokoto. Wenze ya Sinkina Yangoyo. Yangoyo me tokokota wenze te. Kokota wenze. Oiseau avancé dans le vlog de Bisso. Bana Bandal boza wapi? Bandal na bino botika kala. Bandalois na bandaloises, manifestez-vous dans les commentaires. Perfectionné,
makambo toboyaki lobi lisume koma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise yaya masula kobangolaka motema ye na yo vraiment koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili bana Chibango bana bloc bloc yango wana na droite na biso bloc eza na bisengo lelo toye kovisite quelques avenues ya Sinkine isika misala ezosalema isika bazobetone tovisite yango en cadre à qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait. Bana bandal na bino yango manifestez-vous. Monipe avenue oyo eza bétonné malgré bandeko na biso bazosala baactivité na bango en pleine chaussée mais constate osali eza ke eza déjà bétonné. Avenue Lorango. Avenue Lorango yango Lorango pe bétonné. Awa na bandal. On est béton sans trottoir, mais tout le monde quand même bordure. Le trottoir est prévu à Ouate. Toujours avancé. Avenue Lorango. Moko yaba avenue Oyo. Les hommes m'habitent vers Wenze. À Sinkine. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Bana Sinkine, manifestez-vous dans les commentaires. 3 Zega Production TV. Et l'autre est qu'on visite Bino. C'est la Sinkine, il y a à gauche.
lelo tokokota wenze te. Awa tozongi Maduda. Nakamwe mingi lolonga bandimi lelo baringi lisumu koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu onapesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso bato tokoyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi bosanene tokolaka mpona nino toyebi malamu biso kobankoye Moni etikali croisement à Loango yango oyo na Maduda oyo bazosala po bafongola nzela ngambo oyo tomoni awa béton bordure trottoir eza te. Merci parce que boza ebele bolandaka ba video na biso boza ebele bosepelaka na mosala tosalelaka bino yo moto nano osabone te s'abonner po activer pe cloche ya notification po ozanga ba video na biso te olandaka biso maintenant nomoni pe epa na bino te benga biso komela biso tokokende pe epa na bino. Ok, na gauche ozongi terrain Allemagne ozongi ya Solongo. makambo toboyaki lobi ekomi autorise masula kobangolaka motema ye yesu yakana yo vraimen koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire Kinshasa na bino yango oyo Kinshasa botika kala awa toza na balabala Sumbi yango oyo quartier Makelele bokoto to s'abonner, bo partager, bo liker. Sumbi yango oyo tozokende petit à petit vers la fin la vlog na biso mokolo ya lelo oyo toyaki kovisite mpona bino bachantier oyo bazobetone na ngambo ya Sinkini. Tobandaki na Maduda
après na duda croisement à Solongo en Kisangani. Après tozongi Loango ndenge okokomona yango. Loango pe eza bétonné akotala misala nyonso pourcentage oyo esi esalemi na ngambo oyo ya Sikine epesi bango 75% oyo basi basali. Bokota bana bandal boza wapi? Loango yango oyo bato ya mokili balobi balingi zombe, bato ya mokili balobi balingi zombe, balingi zombe te balingi biloko na ye, tombalola koma kolela kolola nakamwe mingi lolenga bandimia lelo balingi lisumu koleka olandaka ba émission na biso osepelaka nango nano omoni pe epa na bino te komela biso benga biso tokokende yo pe omona epa na bino émission na biso ya mokolo ya lelo ekomi na suka soki osepeli nango. Pesa merci à communauté 3 Exact Production TV Mobimba. Merci à papa Freddy Kalidia depuis Allemagne. Merci à maman Coucou Kozaya en France, la maman Madongashi en France. 3 Exact Production TV, allez-le. Tozalaki na bandal. Soki Yesu azongi te tokutani mbala nsima na émission mosusu. lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise yaya masula kobangolaka motema ye koluka yaya oya lipambole yesu yakanda yo vrema koluka lipambole mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire